Ton pink. Ya fecha ya kanga lupango ya matanga. Ezogite. Ya un doda ni mutula na ba doda ni mingi. Bana Kisasa, bana ya Angola, bana ya Afrique mobimba, Congo mobimba poto. Tala yaya, chaîne musu ya osabone ate. Chaîne oyo ezala ba émission kitoko. Chaîne oyo eyana ba film kitoko ba gag. Tala bomona ba gag na na vrezo ba awa. Na Scarpa de pota pota. Scarpa de pota pota. Chaîne elengi. Yaya, bon s'abonner. Bilengi kaka boy. Ba émission, ba télé-réalité, ba film. Scarpa de pota pota ya yemeye. Boss de boss. Scarpa de pota pota. Yeyo. Éternel, présent. Ensuite. Asikiti. Oya boya tuna ngulu. Olali. Laisse-nous vérité. Laisse-nous vérité. Comme on dit, on va kiss. Là, c'est moi qui s'assomme. Simba qui s'assomme, mais ce qu'on a Simba qui s'est qui yanké. Mais déjà au lancement na kenda na pointe noire. Mutu mususu yemo bazoloba na vie ye mutu wana azopesa mutu concert na vie faut lingaka reproche. Faut lingaka basala ko ba remarque pour évoluer. Mais mukolo sala ye remarque, to mukolo o reprocher asili kelio lisusu. Omonso na lobika awa ke isoka sala musala na ye bien koleka sai omona mabe. Momona ka sai wana aopesa baninga conseil que na vie faut linga ba reprocher politique parce que comment ezala makambe belé faut ba changer. Motema mabe. Mama Denise nzamba pambola ye place azali. Asali apesi mo opportunité mo na ba artiste et comédien bazwa assurance médicale. Ozola ils avaient pour le groupe Salomon Mabi Bolokola, toché 100, groupe Salomon Bazam moins de 100. Bon, bah, ça va artiste Moussous. Bah, vu ma carte d'assurance médicale dans HIJ. Nana, so tali 100 personnes bah zoa moi bah artiste et comédien bah vous allez 50. 50 va tirer la nyonso bazala bah comédien ti. Un mécanicien bah il sera battu et lui mais quand même dans ma groupe d'amis l'association peut être comment la biso non déjà tu vivre dans mon terme à bien ma casse biso mon nom va comédien tous en thème à ma casse biso mon na nga pela casse on a la comédien on dit le hollandais on vivre na bolingo mo ya sambla soyi moto akufaki. Ma peut-être on a actualité dans les couleurs, n'a pour le pays monde. Et lui il a quatre milliers dans la service comment est-ce qu'il y a comme bande de scrivant dans physique est-ce que le gouvernement a apporté un plus tout ba bengi le rôle de comédien n'a pour le pays moto to monito sunga yo beto ça le robot est-ce que déjà ça là l'état la biso va reconnaître ka valeur ya artiste ka so profit. Moni nengi va leli papa koyi. Quand il y a des papa qui dit, moi je vais les lire. Mon honneur, c'est pas ça qui a ma va couper. Quand on a talent à la télévision, moi je suis qui t'a. C'est pas ça qui a ma va à couper. Non, que les mini dans l'honneur aux autres. Bon, nga ezalaki moi le yenge pe na le yenge on est le ce qu'on a bon na kita la ndenge nanga. Et ça dit que bâtir la poison et puis ça dit que c'est ça qui est empoisonné. Ouais. Là moi ça au coquille aussi Zambe mo ba yebisa ngai mama bana na liboso ibotini bana mibale akufa. Tanga kufi na ko mo bana ko mo na ko ngati na akufa. Tanga mutu bolala na ebola mo. Akufa to ba déjà succès to. Non, voilà pour tout six. Na ça déjà théâtre mais succès za na mutu. Vous avez besoin d'un mec pour le succès. Ti
moi si na openda mutu bon so eza pa bato mosusu so ngai mpe nakomoyoka mwa kobanga nabi ade akufi beseke ngai mpe nakoda ye mpo mutu tozalaka na ye ada ye se ngai mpe nakoda ye kolala na ngai nyonso makambo nyonso kotambola ko mobanga namona vision boye nalali kutu pongi te tolavandi na ndako naotala télévision momo wakwita pongi kaka moke eyibi na mwa moke namoni moto abimi alati pembe mbote na bino banso balandi ya chaîne à malamu oyo Scarpa de Ponta Ponta télévision chaîne oyo melaka bino actualité ya makasi o batumi bazo se poser ba question mais awa boko trouver yango actualité tali bongo ba artiste comédien ba musicien na chaîne na bino beaucoup ta nyonso c'est pourquoi bo s'abonner massivement bo s'abonner bo partager chaîne au partout na moto nyonso ali ko yeba ba actualité nyonso o kutango awa et je salue aussi boss na biso ya makasi le boss Scarpa de Ponta Ponta éternel présent un grand acheteur puis aussi vendeur ya ba diamant dans ce niveau ba diamant mo ya malamu ba diamant moko pur au benka numéro za kana se émission na bino okoyamba bongo boss na biso kozwa ba diamant o ya malamu na moko elo to yambeli bino bongo moko ya ba comédien wa malamu o ya vandi pendant temps na etoye baté qu'est-ce qui se passe donc bongo 2 ans à l'écalissus na ba média te 2 ans avant da kimia l'autre ni sali que Blaise Mabanza à l'écalissus est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela. On a 4 émissions on peut découvrir ma ce bomba pendant 2 ans il y a Blaise Mabanza dans un invité na biso ya mokola lelo nous avons mon côté na koza bon accompagné na co-animatrice na ngai Trinita on a fait si bon mbote non maman divine boni très malamu papa même so to na sengo makasi ya kozala yo na kata plateau na biso et le mona ye to kosola bongo na invité na biso za bongo Blaise Mabanza to pesi mbote maman divine et puis Trinita dans un de Adolphe de Blaise Mabanza vrai zoba quoi ni vrai bon en réalité théâtre na maison musala bazoba donc biso nyonso tozala bazoba na baobino omona na baintellectuel wana so akomi na scène akoma bazoba baelombe babodo bamasumu donc biso nyonso toza eza mosala ya bazoba babenga yango mosala bazoba nga sikoyo parmi bazoba nga nde naza vrai zoba te ya lokuta zoba ya lokuta na zoba ya solo azalaka te bango baza bazoba tout court nga sikoyo vrai zoba eza lokola satan aza puissant mais nzambe aza sikoyo tout puissant on a une vraie zoba il y a inspiration tout ça que l'homme tout le monde appelle ça moi tout le monde comme je dis c'est la combat du vrai zoba bien que ça vous ça bazoba au sala bon vrai zoba nga vrai zoba yane vieux moko boye ali sola vieux moko boye aza licencié so asalaka akandaka sikoyo leader mo ya parti politique mona otanga kombo te leader ya parti politique wana batutu bayebi kaka ke a zoba mais sikoyo alala viango sikoyo mona soki bozoloba nini mais vieux mona moto otangi baklasse boye mpenza no leader omoni ya olanda mpenza ye wana wana sikoyo ya koti bola kusha bimisi mbongo abi petit bokokufa na badiplome na bino wana donc awa na Congo so olingo ozwa la il faut ndimo koma zoba comprendre parce que nga bandosala bathéâtre mingi ya classe kuna natangi na yena bandosala bathéâtre classe so bathéâtre classe yango wana ozosala boyotalaka basaisai baozwa bala baesobe baozwa bala na makambo bino bomona yango lokwa buzoba mais bango baozwi yango bala oyo bino bomona ke eza nde ya mabato mayele ozwi yango bien donc yango nakomona ete bonga mpe funa komaka azoba sikoyo nakoma vrai zoba sikoyo koleka bango vrai zoba banda carrière na ekan 91 na groupe nini obimaka bombala moko yo moko nabandi na quartier et puis na tamboli moko ya groupe mosusu ezalaki ya baquartier na ntango nabandi na quartier na ngaba après naye kokende na groupe moko na lemba totala suks na se kuna
groupe ezalaki groupe show ya Papa Bonheur akendaki photo nake wana kuna nakutanaka mpe na bamindondo mindondo ya groupe salon nayeba ye kuna nayeba mpe vie na biso kabamba masasi nayeba ye mpe kuna bazali parmi bato bandaki koya kopesa biso mwa formation après naye kokende na groupe Malongi Show ya Lisala Ngoma donc epai ya Lisala Ngoma nde sikoyo nazwi mpenza formation mpenza ya théâtre donc ti lelo nazala acteur déjà grâce à Lisala Ngoma. Bon, naza bongonga moko te na kati ya plateau oyo naza accompagné na co-animatrice na ngai qui dans la place pe maloma za la question tellement mingi à préparer pour nous poser Blaise Mabanza. Merci Nayo Divine pour nous avant tout, nous avons fait un mot de grand boss de notre chaîne Scarpa de Pont d'Avant à la vie acheteur valable à la diamant. Par le papa ou à la rabongo, n'ambé tu es diamant, après ma rabongo, la qui tu es diamant, va la bé bazali na posa, va fan d'attendre puissamment et diamant pour te sévère. Moi, c'est le diamant. Diamant, donc, nanda kuna yo baso koti au foot radio et la diamant, bah c'est la lutte à diamant, donc nyoso. Soit à côté de toilette, tu diamant. Diamant partout. Après, diamant va mélanger. Alors, ma solo va travailler à Luna, elle soit qui a vu diamant n'est pas mélange. Il y a tout dans ce côté qu'on a diamant. Si vous avez un mélange, on est là. Tant qu'on me souvient à l'obara, tu vas voir le logo là-haut et ça fait bêtise à bêtise. Vous comprenez? Si vous avez une salité, toilette, est-ce qu'il y a un diamant? N'est pas toilette là. En tout cas, toi qui m'as bon, on a le mbang, mais qui te coûte bon, on a l'actualité. Tout le monde a dit Blaise Mabanza, Otoye, Bazala, qui bon, on a actualité, le cabot Blaise Mabanza, mais à disparaître, caca, une scène. Sinon, soit, et c'est là qui vraiment dit à quoi. Oh, mais quand même, peut-être la vie selon nous, tout ça qui réellement disparaître dans la chaîne. Et ça, là-bas, c'est mon souci, ça, la visibilité, monsieur, ça révèle le yéngé. Vous comprenez? Visibilité, monsieur, ça révèle le yéngé. Au sali le yéngé, ça, le coup là. Bana basi bino bana basi so komi na âge ya puberté. OK. Au mona azui mobali donc ça va bolingo moko ya loyenge. Mais comme na temps moko ba comme se poser. Mona voilà, conscience. Ça dit ndenge moko pe biso na misala biso ya bongo. Succès so ke yé. Comme mona lokola oleki batutu. Donc mona lokola yo fin. Comme on il faut ça n'importe quoi, sur n'importe quoi on doit ça la même parce que bah c'est là là. Ils ont contribué à la carte ya visibilité. Mais là ndako monde la linza. Comprendre? Parce que tant que tu as une maîtrise voilà, bien à mon moni et ça là que moi visibilité au quitte. Tant visibilité quitte va toi moi le là ah facilité. Ok, dans le moment où on est comme on a commis responsable, on a commis ce qu'on a lié, ce qu'on a fait ça là. Comprends? Donc voilà, les qui, bref, on a poussé les qui succès à puberté. Donc on va dans 2 ans, on va dans la théâtre, on va s'en théâtre, pour y aller bien le roi. Non, quand le théâtre, mais on a le but que ma camoufleuse a rappelé le yéngé. Bon, nga ezalaki moi loyenge pe na loyenge on est le ce qu'on a mona kitala ndenge nanga et ça li ba tirer na poison et puis ça li ekitina. Zaki en poison. Ouais. Là moi ça. Nani ça okoki ko suspecter nani na mangwana. Oui bandi. Mais ça na moment boye ki posa conscient que non so na plus poison ça parce que na ça qui na tia lingi na lia ki tia le lot. À travers le lot qu'on a ndenga li blesse dans ce sentir sous bien que ça la na mo pe. Bon wana ndi en tout cas na tsela oye bandi. Mais il y a poison il faut ça qui et puis déterminer une marque à poison à soi qui et il y a poison il y a chico on a comme on traitement à est parce que le traitement va poison va est il va déterminer les marque à poison donc surtout on va dire dans le surtout comme on a un poison, c'est-à-dire que Blaise Mabanza dans la relation avec madame qui n'a pas confrère, on a été consort, il y a politique. Il y a politique peut-être parce que on a la relation est bien traitée, la relation est bien traitée, on a
Mais Jésus a dit qu'il relation bien avec les bébés, ils avaient prophétie, il fallait que ça On a des choses à dire. on a des prophéties. Mais non, moi, ça va boire à Libana dans Bouma où était là. Moi, je suis la promesse. Nani nazabu na promesse à ma caisse. Maintenant, la personne la mission. Non, pasteur était ça y est, Nzambe yemo kayebisanga. Donc cela la vie. Ouais. Nzambe yemo kayebisanga. Ngai mama bana na liboso ibotini bana mibale akufa. Tant akufi na ko mobanga ko mona ko ngati na akufa. Tant mutu bolala kana bolonga. Akufa to ba déjà succès to. Non, voilà kutu 6. Na sala déjà théâtre mais succès za la mutu. Vous avez besoin d'un mec pour le succès. Moi si na opinion mutu. Bon, c'est ça pas battu mususu, on a évité mais yanga il va tenir Nzambe alinga kazo. Parce que moi quand tout le monde a reçu battu ba kufi. Moi là mutu ba kufi parce que moto bolala kana bolonga na kufi. Comme voilà peut dire c'est que c'est aux yeux de la confirmation que l'Iwa existe. Maintenant on dit matin. Te kondima peut-être mais ko minimiser l'Iwa. Alors on est comme au moins la quartier moi kufi ordinaire. On regrette que kufi. Est-ce que moto bozala na ye? Bobo tini pe ban. Adai. So na pe na mo yo kamo ko ban. Na bi ade ya kufi bo sege ngai pe na odai. Po mutu to zanga na ye adai singa pe na odai. Ko lala na ngani on so maka muniso ko tamo na ko mo ban. Na mona vision boyi. Na lali ku tukongiki. De la vani na ndako na ota la télévision, mo wa kuita kongeka ka muke. Yibi monda. Yibi na mo muke. Na moni mutu abini ala ti pembe pembe. On a Yesu pour ça. Bon, on a vu qu'ils avaient envoyé des games, mais on a vu qu'ils étaient. On a ange, voilà. Alors, bien, on a banga nini, na MC non, on a banga pour maman banga na kufi na mona na pe na kufa. Abina na yo kufa le lote. Asina tala na sima na baluki na tala na sima na mona mboka moko bato belle na mboka. Abi mon bato nyonso zo mona baza na charge no ba obika na sima na. Na surtout. Donc dès la zaboye naïba que l'Iwa est battu mon qui peut jouer les appareils. Mais bon, tu as comme sur un jour on a fait président de la République. On a rappelé notre ambition. On a l'ambition en côté la politique, côté comité, côté politique. Souci dans les la politique. Na bigi ça va te belé. Na outi ko bigi ça dernièrement na outi bigi ça plus de 14 personnes na miska na ba rebelle na est na Ituri. Mais ba éviter le qui va biso te ba oyeba ndeli. Na tia kimia na mboka moko ya bitumba na est pendant 2 semaines pour la présence na ngaka ba rebelle ba attaquer mboka wana. Zoka mboka munene le roi Lemba. Ba rebelle ba sali programme ba attaquer mboka wana lobby. Les longs à la côte, na kata mboka wana. Numéro 1, on a dit bon attaquer mboka wana te team ko l'artiste wana olima. Pendant 2 semaines. Dans de la pluie. Si on doit comprendre bien Trinita, donc pose la peine à est, il faut qu'il fasse na una. Maintenant, il y a ta kuna na buna, babe on Bunagana, na la woki, na tamola partout. Na tamoli so tali ba vidéo na la ba. On va monter ma rébelle. Na tamola partout, je suis congolais. Et si la nyonso o eza mabele ya Congo na tamola. Nati na bazamba ba Ituri. Ici la base ya ba rebelle e vendre na la chambre à l'écran. Dans les camps pendant 4 heures du temps la moto. Banzela nyonso ya ba kouta outi lokola ba commande wana. Commande des alliés frontières de la province à Ituri et puis dans Nord Kivu. Très bien. Ba kangi nzela ba bazo lekate. Ko ba rebelle baza na kata nzela ba otumba ba mituka ba bis ba otumba. Mais ngala yena leki. Parce hormis comédie, on a un moussoto à ça en fait. Politique. Dans la pose pour contribuer dans le développement Bogo. Vous avez sous musicien. Vous avez sous musicien. Mais on a vu que la politique va coûter à mon cas. Malgré que tout le monde va venir. Mais oui, mais il faut préparer. Il faut préparer toujours. Préparer déjà. Nazala déjà candidat député en 2011. Ah, on a Kinshasa. Candidat député sur le site. Il a saigné il a 2011. Elle aime ma bande bleuze. Candidat député au monde. C'est la cause. Pas de voter dans mon gâteau. C'est comme moi qui te politique. Mais la politique, on est validé. La politique, c'est ça. La politique, c'est ça.
siko bobima parce que na est nazali comédien le plus populaire na est. Nazali artiste comédien le plus aimé. Naoza numéro 1 à RDC na est. Moi parce que bino ba chroniqueuse, ba journaliste, bo vérifier l'information. Donc on dit ceux qui vont continuer la page Facebook nana, kala ba descente na nyo sur la est. Na est na sala ba spectacle ba stade. Ils ont bolobate na ba misolote, ceux qui vérifier pour komona ya mo stade na sali stade plein le match. Côté la province à Ituri, pardon, la province à Tchop. Ok, maintenant la soupe, on a côté nini za ba benga nini ba exploiter ba carrière. Au moins ba timisu ba congolais musu ba kufa lo ba mwa. A côté na se ya mai à côté na se ya mai on attend sur plus de 20 mètres. Na se ya mai. À la sécurité, pour moi, je vais accompagner la boîte, je serai monté. Mais Congolais à côté, la Kataza, la sécurité à mon côté. Donc, exploiter la minerai. Je vais exploiter la Congolais, je vais faire l'épidémie, je vais faire autant la vivre dans il y a ma carrière, on a sécurité, ça a place à salité, on a classe, au Talibolobi, le ministère ni la ministère de l'environnement, le ministère de la mine, donc on a évité les alaka pour bon. Mais sécurité, il y a des Congolais, ils ont été. La bébé, maman. Baza ko exploiter, ba étranger, baza ko exploiter richesse na biso belé la kati ba est wana. Mon otala ba to moka yango ba moko. Bazo vivre, bazo bénéficier de l'eau. Même Banzela, papa est retourné là-bas. Imaginez-vous, c'est là si ça. Imaginez-vous ce qu'on a là, par exemple. Batiengaï, gouverneur, il y a Nord Kivu. Non, là c'est déjà un exemple. Il y a province à Tchop. On a exploité la richesse de la avant au sala yango place au sala na biso tchala nzela awa goudre kota banda place carrière mais ali tila centre au tie goudre tchala mine na condition yango et vous allez intérêt la population on a té banzela to le karawana mama ya pasi o le kana moto me bokanami nzela ya pasi kolongwa kaka ville ki sangani okoma tina banalia nzela ya mabe makasi ya kosakana te 120 km mais soki olingo na 6 beaucoup ma 18 qui va devant chaque opportunité nous donc il y a besoin de gouvernement au gouverner province telle souci nazala nango déjà ya koyede souci nazala nango déjà ya bato nga tuka na osama bon nga etegala bango te eza lokola yoso ozali na mobali moko boye bofandi na ye comportement mabe esili te bokabwani olinga esu mobali mosusu te olobi ke bamibali nyonso kaka ndenge moko mais blaise mapeto ozonga na actualité na likolo ndako epeli moto ebi na kati ya mikili bolakisa biso yango comment est-ce que ndako ya mabandi esike evandaka eziki est-ce que le gouvernement est apporté un plus to babengi yo lokola oza comédien ndako na yo epeli moto tomoni tosunga yo boye tosalela boye est-ce que déjà esala l'état na biso barekonatraka valeur ya artiste ka so a profit omoni ndenge baleli papa koyi otali ebelima na papa koyi omoni baleli omoni onere wana soki basalaki yango avant kufa
Quand on a talent dans la télévision, on a mis sur Kikaka. Sur la salle qui a 20 à non, ok, les mini na humeur où ils ont tambour la rassuré, n'a pas dit comme là déjà. Au petit lui son nom de vraiment beau, et touché là il y a moins si on va leur faire de l'air à couper tika et puis on va manger à couper qui est beaucoup pour la neige. Mais sinon bah mère les tambour à tout place ma bande dans la malgré tout la fille ce que non baisse ma bande ça mon ensemble les hommes à la tête ici mais pas logique non baisse ma bande dans derrière papa na escoyo tout le monde baisse ma bande pour que moi si baisse ma bande dans le coupi et si qui pardon et puis au lieu de perdre des sous papa na ba asa wana qui quand même pour confirmer ma bande au bal non mais est-ce que parce que Nazana mission nous n'est pas dans mon carreau. Oui, mais quand on dit ma mission est de payer que dans la mission, ma casse est dans mon carreau. C'est-à-dire que la mission, mais oui, parce que diable a ça. Diable dit que mon toit a mis des fois ça dans mon carreau. Donc, on va vous dire ça. Mais est-ce qu'on a question dans la vie de échapper pour la vie jusqu'à là, bengi au thé ou au delà de ce que nous avons fini par rapport parce qu'actuellement on a lobby récompense sur les voyants pour non ben donc il y a pas une cas il sera battu et lui il faut inventer mais quand même dans ma groupe d'amis il y a battu l'association peut il y a un problème comment la biso non déjà to vivre na monter à mabe ya makasi biso mon on va comédien tous en monter ma mabe makasi biso mon ba na yo pena nanga pena kati on a la comédien on milo hollandais to vivre na ba bolingo mo ya sambla donc ça va être soyi moto akufaki oto bakaka nenda besika yindewa omona ata comédien moko te akomela yo ata baencouragement mais soki kaka bayoka ye kaka geno mabanza bazali na kati akufaki na motema alobi azwi mais na miso ya bato boye omona ye bamwana bayeba osala sambla naototala video ya Tcheko ya nzembo ayebeli Tcheko awa tanga daye na studio na mona bacomédien mosusu baolela aoyemba okoka te aolela lokuta mama comme ça on passe pas bien kolinga na raté entre bino ndemo tolinga ya pas c'est plan na ba musicien moi ba musicien soit lingi autant la soupe ça ya lingi autant c'est pour ça la raté voilà ba base na bango bazo créer pour ba ça la ba vie na ba YouTube ils ont la vidéo monter à ma belle solo ils ont un silence na monde na biso ba comédien monter à ma belle solo ils ont un silence au moment na ba réseaux sociaux pour le vidéo ils ont le couteau mais à solo ils ont un silence. Mais comment on appelle la publicité, le IG, tout comme ça. Mais Blaise m'a pas dans la carte. Moi je me demande, c'est que Blaise m'a pas dans la problématique et on va dire que Blaise va intéresser à la tu peux imaginer, au moins il est tinga. Ce que les bandes à Moka, il y a 10 artistes et comédiens, 10 humoristes. Il y a RDC. Nous avons parce que nous avons le seul artiste et comédien dans RDC mobile. Où il y a voyagé à mini pour les amis. Les chasses, si on a vendu des bébés, les chasses, ça va un mois. Bien un mois là-bas. Parce qu'on a derrière les tonnes là. Pour bino pour ça la recherche, on a bino presque il y a beaucoup de biso pour ça la recherche. Dans le seul artiste et comédien ou ça la spectacle dans stade, dans stade. Et puis chaque année. Allez au conseil. Maintenant ici dans un spectacle dans le mois de décembre. Non, on a pensé la visite. Ça la peine d'avoir pensé à même ce qu'on est pour ça. Il décembre à la stade, t'es dans la province arrêtée. Ah ok. On collabore avec les musiciens, il y a des fois qu'ils ont un spectacle, ils ont un PBS Mabanza. Na autre tournée tout ça là en 2019 on a tourné na fait OK Katanga, OK na Zambie, OK Zimbabwe, Tanzanie et puis Afrique ici. Musique peut inspirer.
Mais on a quand même musicien peu. naza musicien mpenza te me nayemba elo moko eza esu na studio ezobima ya makasi ya bakala mpe eza nango bato bakotala ba youtube bamona yango bayebi yango deja sikoyo yango nazonga place nazalaki toi tu peux imaginer bon soki nga sikoyo ozo reconnaître que kolinga te nayebi te yango nazoyebi so mama nayebi ke ngai fo nasala politike parce que Congo eza na makambo ebele fo bachange motema mabe mama Denise nzambe apambola ye place azali asali apesi mo opportunité moko na baartiste et comédien bazwa assurance médicale ozolana ezali mpona groupe Salomon mabi bolokola totie 100 groupe Salomon baza moins de 100 bobakisa baartiste mosusu bazwi bacarte ya assurance médicale na HIJ nga so otali 100 personnes oyo bazwa yango wana baartiste comédien bakozalaka 50 batikala nyonso bazalaka bango bacomédien te mécanicien, il faut dénoncer attends dénoncer yango ata kodénoncer yango mpona yo moko nana yango ako vie de loin aza na carte wana te tamsu nga bobi ngai bo nga mabanza bo vie de loin ala carte wana te tokutana na ye tosoya ala bote donc bacomédien mosusu babima wana toyebi bango te place bazalaka bayebani te aza ata na œuvre moko tasalaka mais biso oyo toza bato soki okei na Congo Brazzaville oluki baœuvre ya mabanza omona okei na Zambie okei na Zimbabwe okei partout mokili mobima omona mais babiloko ezalaka baavantage ya mboka bozobénéficie na ngo te bato mosusu baobénéficie na nde naza boye santé nange eza bien te mais depuis nazwa poison wana ti sikoyo kaka poison wana me ti sikoyo nanu poison epesi esala nango mpe motu fièvre te otambolaka mais moto aokipe aza te mais ntango okufa omoni ministre ya culture et art aye na ministère de la culture et art na biso wana toana ata na projet moko eza te mais ye moko ministre nde fabenga biso boya odepose yango nalobi noke makambo eza na kati ya mboka oyo makambo eza ebele na mboka oyo il faut kodénonce et puis soki tozeli basalela biso oyo kozala mpasi cette fois-ci biso moko ifo tosala moninga naza candidat député national na 2023 na province na est et puis naza candidat indépendant Kinshasa te mena kesi non mulunge te c'est-à-dire mutu atalaka pe place oyo base na ezali na base na eza kuna mais pourquoi on dit ka ozalaka candidat indépendant omoni ata parti politique soki na parti politique on va défendre l'intérêt de la partie politique. Les députés qui sont au défendre l'intérêt de la partie politique. Alliance. Mais pourquoi tu as la partie déjà alliance, c'est pour ça que l'alliance n'a pas tout le monde qui est posé la même vision. Pour financer où tu as indépendant. Bon, va voter, il faut ça. Mais il faut ça propagande, ils allaient bon la campagne candidat député, président de la République, Fatih Beton. Vous avez ça la campagne là, les alatés. Mais ça la campagne. Mais campagne, il n'y a pas si bon les alatés. Ma vie, on dit que ça est là pour rien. Donc, ceux qui osent un Zambé, bah tu vas pour nous na ba difficulté wa pour nous voilà na pesi mbote na yemo GG Moupo babi le grand boss GG Moupo to pesi mbote place aux na ko se rappeler les choses na boss Scarpa mais Serge Bangala pe vous pesi mbote le grand boss cadre kitoko to bandio ya Serge wane za raté babi ende mutasimbi mwamba mukunda donc bato bazo sala fierté ya mwamba fierté ya lemba
eza baserge bangala wana Scarpa de ponta ponta to pesi bino mbote ba bino bali mo ya kitoko bakata ye toujours suki pe na biloko o eza kaka ya diamant to continuer mission na biso na nina poser une question est-ce que c'est Blaise au ça rappelle na ba conflit entre lui na ba artiste mosusu na ba conflit de toujours na ba conflit zo renier ba ko le bien ça Blaise mais ba conflit quand même eza na raté entre lui. Est-ce que vous avez un conflit par exemple na vidéo ou soit ça yo kana mutu nyonso tozanga te mutu nyonso nzambe asala na mokili azala na conflit na bato po ata yo toluki conflit wana te me bato baolukeli naza na baconflit ebele mo pour reconnaître ebele mais c'est que yo oza en danger alors non, on a le petit bino na bi ke yo olukela no mutu makambo te me mutu na olukela ka makambo. Il faut leur être prudent, Blaise Maman. Kasi to za ka rien na yo ba boye tout fond peu quelque part après vous ici non moi. Les années passent. Ngai fo nzamba loba. Mais les gens ba ina bataka ba poison ba. Bino ko mona nga boye libanda makambo na sala na nzambe boye bi amote. Donc nga penza en tout cas bon nzambe izali. Blaise Mabanza, ce qui te le dit na yo. Na yebi ke na kanyon su ba exception za na rati. Na monde na bino, zala honnête. Est-ce que ils ont un mouvement qu'on a ça la musala na ya CP ça yo ba collègue no ba comité. Mutu o peno na ke no a e ba zo travailler. Bazali to bazali. Geti na ni otanga. Siko so na tangi na pesi mutu makali. Oh, mais bazali ça comment ça bombo tala moni. Omoni Congo. Omoni ba Congolais. Moi dans ce moment on a que yondo ça ba. Mais quoi ça non to ya mi lo kutu ya lo. Ah, Blaise Mabanza. Allez là c'est ça. Ya no la lobby na bino. Na lobby omoni réflexion na biso ba Congolais. Ils a très difficile. Namon ba konzo ba dirigeant mboko ko monga la féliciter bango. Parce que les Congolais ont la réflexion. De l'autre côté, aux a 40 au moins, la motivation est au loba. De l'autre côté, donc, aux a un mbélé à bout des tranchées. Mais là, on a la vérité. On a une émission dans la. On a une émission dans la vérité. La vérité, elle est à Webobi. Moutoumousous, il y a mon réseau loba. La vie, il y a mon toit, il y a un concert. La vie, il faut qu'il y ait un reproche. Il faut qu'il y ait un remarque. Pour évoluer. Mais nous connaissons la remarque, nous connaissons reprocher à celui qui est là. Au moins, sur la logique à Awake, et ce que ça la moussala n'a bien que les Kassai, ça c'est un monde à ma bête. Mon monde à ça, c'est un après ça va dire un conseil que la vie faut les gabar reprocher. La vie, il faut la peine à faire. Même si chaque personne a son idole. Il y a un qui est malin. Ce qui n'a tangi Congo ya idole n'a pas. Bato misusu ba vie mususu ba collègue mususu ba oyina mai et bon you know there ça non there bon you know ko linga ba monyo stupete ça dit mo autant on est nga ko ça conflit entre idole na sans souci na pour la rendre kufa ko ba ina bon je profite aussi pour saluer les grands boss aussi ba boss baza bongo mibale na tangi bongo boss Sisi Ndandula na boss Tati Moyo sans oublier l'éternel présent Yemoko ça pas de ponte à ponte ba yende karakangi masolo tout ya ba diamant Blaise Mabana bo la flatterie et ça flatterie c'est là 4 mois à foutre à biloter pas bon dans le grand boss donc il y a diamant même il y a diamant engagé diamant bon question moi c'est Blaise Mabanza groupe théâtral groupe na yo moko ba tout la journée ba moi ni ba la groupe na Jocelyne naza moi na groupe na oh tout le monde en sala na ouais a journée ba place monsieur ta joie pas na mais ayebani ko le kabatrice belé asala ba voyage belé ba voyage parce que y a une actrice na liboso ko ayebani makasi après maman ba na te bon moi je suis problème la carte groupe na yedo na libanda te kana problème ezani on dit de bossa la carte chaîne
bato mpe ntango banotala bino c'est que oh wana mwasi ya Dafi kuna mwasi ya Sparta de pota ezala nango kaka bongo yango nalobi ezalaka kaka bongo na bagroupe nyonso nani na baorchestre ezala makambo ebanda nango lelo te bolingo mpe ezala nango mpe mabe te naza mwasi na mpo bamonaka ke na voyageaka na ye natambolaka na ye nasala bagage ebele mais ye naza bolingo mosala koleka baninga nyonso mais ba 5 kilo oyo azali na bimisa nango mokuse na ngana mpe misha azali na bimisa oye kolobaka te poani yango nalobi c'est-à-dire aza acontribuer rebelle dans sa groupe après na groupe après nga ezaye donc c'est tout à fait coordonnatrice ouais. Mais le groupe Nietzsche, comme ce qu'on a dit, vous préparez une est-ce qu'il y a besoin de tout au cas. Vous avez un papier, c'est ça. Maman a besoin de belé, maman dit aussi moi temps et belé à repos parce que santé et banda qui pour permettre de et puis là maman soupe pour bailler. Là personnellement, si on a qui dans mon salon mon sous on va nous payer ça là moi 10 fois dans l'antiquité parce que moi dans le monde de la biso, du biso ba congolais. Toza na ingratitude makasi et puis motema mabe eza makasi na mboka na biso Congo ozomona yango mona makambo mosusu tolinga na biso même pas koloba lisusu yo batieli o poison ozebake moto nde batieli poison boye liwe kokoya koko ntango naleki na émission na annonce eza na dénoncer makambo ya mabe ezosalema envers biso baartiste bino bato bolingaka biso ntango oyoki moninga adenonse artiste na bino oyo asepelisaka bino ata soki asepelisaka yo te mais ntango mosusu asepelisaka lekino soki asepelisaka lekino te ntango mosusu asepelisaka cousine na yo bino nyonso bakongole parce que ezaka ndenge wana eza teke yo osepela na biso nyonso mais yo sikoyo ata osepelaka na nga te omona bato bakomi na bacommentaire babese ote eza lokuta azoloba bongo mpo bapese mbongo mpo basala boye basala mais ntango mosusu nga na lobi mpo yo kokoyedenga ata na priere parce que kopesana mpe mbongo mais soki nzambe abiki ozokende oke mais priere na yo ekolongola mpe liwa très triste, ça n'a pas signé mon logo. Sérieux, on m'a dit que je suis député. Bien que Azana triste, bien que Maramosé Belé, qui comédie dans la Katito, futur député, parce que ma cambozo tout les gens vont sérieux, on a dit la réponse, on a qui sérieux. Ce qui dit on me appelle la comédie, toquer la comédie. Mais si on me met dans ma cambozo sérieux, oh parce que moi bateau va la biso, par exemple responsable. Très bien. Mais il faut pas qu'à tout ça la bilo comme mon boyer. Et puis maka alwa ba blague. A changer na ye. Trop sérieux, on s'attendait pas. Oui. Pour toujours on va sérieux pour na binoté. Non on va sérieux pour na binoté. Pour na bateau ba otala biso na télé na landa. Futur député. Voilà, aujourd'hui, futur député, futur ministre, futur président, futur gouverneur, futur président de la République. Oh, laisse ma banda. Ce qui n'a aucun employé, va pas. On dit j'aime beaucoup. On va obliger. Tu vas faire ça, tu m'as si quoi yo. Comme vous avez ambition, vous dites, au comme on le mano politique, au côté de la politique. Comédien va nous rappeler. La comédien tire. Quand on a fait la présidence, c'est ça, c'est ça. Ça va bon, président Ukraine. Président Ali, il y a Ukraine. C'est un artiste comédie. Laisse ma bande. Est-ce que nous quota comédie bon et ça l'a fait deux fois au là vous regrettez la décision aux soit que vous allez comédien congolais. Vous regrettez un mot. Oui. On regrette. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça me semble un problème. Donc, ça me semble que ça public. Vous voyez, il n'y a pas ici. La chef continue à autocelle, dans la cérémonie, dans la Koufa, dans la province, mon temps. Problème. Dans la chef coutumier. Dans la salle, il y a des bassi canadiens, tout le temps, il y a des bassi bayak à verre, bisso.
moi si nous sommes fanatique na sepela na yo tanga yo que na mboka na mama yemba na moni ata na misu na kanga na ata photo ye ba ebisi de nonga na zo moi cinéma a salinga la cérémonie tu sais que yo na lu ba non na mambo ya nyonso na moni te mutu nda yo yebisa no ngapi na yeba te pour confirmer pour affirmer la vidéo pour affirmer Quand il peut pas même un moment où il y a des qui artiste à ça fait journaliste le web à vous professeur on attend là il habitat la simano aussi moi sinaye il y a lui qui dans la vie moi sinaye OK ngani na za boy défaut mo na za na mo na ba na ba sa ba tu makasi basi ya ba ba na ba makasi na na zo atandumba vous comprenez donc là je te dis la vérité madame nazo ndumba parce que ndumba zali moi ça moto ya osala musalani aoluka mbongo mais ba so bazala kaka keo bana ya banda parce que yo bisinga ki o mwana ndako na bi boyoka sina za mwana ndako bonga zali mobali ana mo chéri na ye moko ba otile mutema ana mo chéri na ye moko beta muso azo boule pe ba projet malamu na ye ba osala vie un jour na ye yo sikoyo oyepo obebisaka bolingo bato ya bato bazo boule ke ba osala à venir on préparer vie na bango ensemble yo ye obala eti po ye ka na kata mboka wana oyaki boulot alors zui mwana bato bebise makamina peu okei na yo na contre biloko bana na basi on a zolo bati kasi ngaso na contre biloko na parce que basi et pas na biso donc les alobola na lobola nzoi na mafuta nzoi donc la musa na biso notre kela basi basi biso bayaka vers biso bango moko biso ayepe na bambongo na ye moko mais siko yo so landika nzela wana yeba ke liwe za ka bu pembeni na yo donc moi je préfère ceux na kela mboka moko boye na za mobali na oki posa moi si madame nazo ndumba parce que ndumba na pesi mbongo et si la zali moi ça mutu te na mona te mutu oya o so ki moi si na ngazati kena kende ko risquer pa ya mwana ndako kwa kozala mwasi ya mutu moko boye ya osalo mabe pa en tout cas donc voilà tokutana na ba problème ebele alors soki na yebaka ke musala ngo eza ndenge wana amusala ngala ndimba ngote hormis ba osali yango ozoluka succès yango ebemeli bamuna ememeli bitumba ememeli makabebelebele Des ma bande, hormis ma poison, hormis ma conflit, hormis ceci, c'est là. Ça n'a pas de sida. Moi, ma comédie, na moment où ma belle ma cache au traversant, mon qui a remis simité dans un groupe, a remis simité dans sa langue. Un moment dur, il y a la carrière. Au moment dur, la carrière, il y a la carrière qui est là. Où Mélie pour ça succès. To sentir Blaise Mabanda, to liami Blaise Mabanda, ta yo moto za quand même dans enterrement te. C'est bien le cosa pour orienter nga. To sentir salaire quoi ya Blaise Mabanda. To le cosa pour orienter. To le wena salaire non to la que ba to ba kwa ni o disparaître na scène mais ce que to zo ma pena Blaise Mabanda. Oui, na na yeba kwa na linga kwa na ni. Ya o finga sata. Et bembe na yo sata. To sentir que to za na yo quand même. Vous comprenez que ma bien en avrezo mais ma réflexion à les arrêts à yo Satan. Vous avez attaqué Satan au de na ça va faire kanela babilo ko na nyoso abundisanga mais qu'est-ce que c'est révolté mais ça quand la prière o sa melande kasi na zangu sa melande siko yo kana na ibisa bino yo moko rebi bala basi ba miyama bino monde bozala na mitima na mibeli ke ngwa mitama surtout mibale te ya bino bacheli omona onde na bino botu na question mais vous permettre na ba tu une question bon mais oui que ba tu ça biso ba te ngasko na sengi vous permettre na tu na une question bon te ya bien kale so na bino bana basi so eza cher na magasin et vous allez combien so que ça peut être cher pour les gars dans magasin au moins là prix ça dépend de la maison hein ma maison faisait des les gars bino boyebeli ya bino so que ça cher
Il vous a la combien? Bon, on a conseillé, moi, ça, il y a des gens qui étaient belés. Non, tout le monde yo, le bal. Yo, caressons notre chair et yo, sommet. Yo, sommet la madame, et ça combien? Il y a cher. Non, on a sommet la madame. Ah, ça, vous allez douter. Ça romantique, laisse ma vanne. Je me suis la sommet des caressons et des moudines. Oui, évitez, il était. Ah! Oui, ça nous caressons dans la chair. Bon, la moitié de nous, on a cher ma casse. La télévision, on caressons un cher $10. Mais combien on $10 hein? Et combien $10 non? Bon, on a la télévision à $10. Mais ce que moi, sur moi, nous sommes mis caressons $10 dans ma casse. Oui, on a un soukoulou là, tu caressons. On dit, on dit, là, on va la séparer. Pour que l'hôtel, pour quitter les gars, caressons au pire à $100. Bénéfice à $90. Moi, tu as besoin de habiter à ma vie. Caressons $10 aussi, on bénéficie à $90. On a vrai Zobapé. Je salue le grand boss. Pour la salle Moutima, on a payé le grand boss pour la salle Moutima. En tout cas, je reçois mes salutations en tout cas. Vrai Zoba. C'est ça réflexion. C'est pas un problème, mais les bon, moi, comédie, c'est un musala batomaye. Vous comprenez? Pour toi, exemple, le coup là, biso batumui mitoloba, qui est mindé le définition de maye. Mindé la malé, vous les gabiso. Dès que le barabiso. Oui, tu bêtes bon, beaucoup. À Saint-Libiso, Mala, qui s'est malarié dans l'année? Kini. Très bien. Yambouma. Atali ki kini Yambouma, mais ce soit mêlé en haut, et ça le cause au Kangamaya. Bon, dans ça la paix, maï. Un sirop. Saint-Libiso, kini un sirop. Tu bêtes lié, ma beau. Mon boulot, qui nous sidé, y a raté. Nous la terre à Binon, là c'est là-bas, nous nous protéger contre si. À Saint-Libiso condom. Bah tu me suis pas assez faire la condom, au condom on fait la au point là vous savez sauver un siroté. Mais ça la maille là ça fait condom à sirop. C'est sirop ça vous dit. C'est quoi qui dit un sirop ça la guide. Ah, yo les amis. Laisse-moi bande. Mais c'est aussi où on va non sérieux. Ça a été on va me dire ba yo kio et à la mission bah c'est parce que si tu vas genre le voir biso bateau to linga présidence on dit balo linga présidence na bino pe baso linga présidence et ça la biso bien manqué bah ça biso en sirop et ça la bien manqué so mi kini ne ko mi sma pele ba ça mi kini ngala ba kisa no ba ko mi sma mindele mona ke minde mazama yele bolita yo fa te ngala tali sino ke ba ma yele te ba ko saka siko yo so ba ma yele ba sala ka ko vrai so ba ma yele voilà tout le monde le lo ni parle le vrai so ba hotel ma mi so ba to abi ke so mutolo be loko be za ngambu na créer au retour dans le ka ba krika mais mon là ça qui c'est moi que ça différent mais la liban n'a pas vraiment toi chauffeur la mituka à mutu moi parquer mutuka na ya au moins si des amis il va chauffeur va descendre ici c'est bon so ba yo les gars oh père o tiki so yo sur la barabara bo ndeli to les gars bon on va recevoir père oh so ça dit ça là tiens mutu boy quand ça dit so ba quoi bon, donc on va continuer pendant sérieux. Vezoba, sérieux. Il faut comprendre que tu as mis Vezoba. C'est la réalité. Papa la constitution. Boyo ka mode. Mais ça mutu ka non? Ouais, ça mutu. Kas. Siko. Maman la muki. Magam so ko loba. Na so no loba ditamu bino bobi ki o eza. Oh loba ba insanité. Yo ko retourner ça. Mais moi la docteur. Il y a un diplôme en licence. Il y a un diplôme au sein de la salle de opération. Il frappait. C'est dans le bon en français. Il frappait. Vous avez des années lignales. Mais ok, les années logiques. Même présent avec nous sur la salle d'opération. Avant il y a docteur dit c'est bon, tu vois la présence de la République. Comme on vient de t'opérer comme ça, il ne faut pas manger. Ne mange pas encore. Il faut attendre jusqu'à ce que tu vas perdre. Mais la thé va au baron, tu es en banque. Donc, c'est ça logique.
logique yango wana bacomédie tosalaka eza logique eloko ebebisa mwa bacomédie na biso moke eza langue mais soki nango na français bato bamona bango mais bovaloriser langue na bino telinga eza langue na biso bosalaka na langue étrangère ozela ngana mpo badepute na komema baloi wana nga na kokoti baloi wana na parlement ndenge na ngolo ezala oto na dalifi ayebi na ngola kuna na filme ata botya bino filme akomando kokanisa to bakomando oyo baanglais to français na portugais journal na portugais oye na clip na yo moko boye oyo clip wana bayemba ngo na lingala eleka te bayemba na français eleka te bayemba na anglais eleka te na bachaîne na bango kolanse message te na bi omoni tosenga ebele mpa bakonzi basalelaka biso te yango nga nalobi cette fois-ci soki tozeli kaka basalelaka biso tokotuna ngulu fo biso moko tokota kuna place basalaka baloi yango totya baloi wana kasi yango ozanga kasi réponse po aza nyama te donc yo soki ozozela moni moko soki ozozela basalelo mama okotuna ngulu place omoni ezosimba tomoki na quartier na bino ezalaka propre te chef à quartier na bino asala musala wana mute yo osala effort okoma chef à quartier ozela te kongo eza ya biso nyonso nga na komema baloi na 2023 na komema baloi wana kuna artiste efo bazala protégé artiste bakozala te bontabataba boye baartiste ya minene baosala honneur ya mboka tala nde bakokanga kofi est-ce que vraiment kofi olomide bakokanga nde bakanga rewa parce que toza protégé te tozala bastructure moko te oyo ekoki koprotégé biso eza te badroit d'auteur tozwaka te nayebi te sokoda ne ozolesa futi bato deja yebi te bita mosu na ne moko mona bafuti bato uniforme bongo yango ekoki baministre batielaka biso na culture et art mwana moto moko asala na ye agronomie batieli bino culture ministre ya culture et art mais toza na bato ya minene bato ya mayele baprofesseur ebele baza na ina wana oyo bakozala mpe baministre même ata biso na théâtre ata bamusicien bato loka bajean goubal baza baintellectuel bakozala mpe ministre baelombe babodo bakozala mpe baministre otiela biso ministre oyo ayebi nde kutu makambo ya art te ta mosu na ndako nde moko so akuti bane baotala musique di enlève moi batrik wana so akuti bane baotala musique vous comprenez mboka oyo il faut échanger ndenge batiaka ministre ya santé il faut ozala mpe moto ya domaine biso mpe il faut ekoma bongo ministre ya culture et art il faut azala moto aza du domaine baartiste il faut bazala protégé baartiste il faut bazala na basoins médicaux baartiste il faut bazala na facilité ya kozwa visa ozomwa biloko lokema na parlement yango ntango eyabelaka te okotuna ngulu eza nano te okotuna ngulu eyebisaka kini esi elongoli yango bayelaki bino aokoyanga noir yeru bayeli bino oyo basupporter bagangi mama okotuna ngulu oyo eza ntongo alobaka eza océan nazwanga mosika c'est une vérité. C'est une vérité. Comme on dit, on va kiss. Là, c'est pas qui ça sort. Simba qui ça solo, mais ce qu'on a Simba qui c'est la Guyanké. Qui ça mon ami? Mais déjà, au lancement, la Kenda na pointe noire. Voilà. Qui la pointe noire, moto moko tokendelaki amemi biso na océan soki bomela parce bateka babiloko mpe olia okoma pointe noire aza koma bakoma te batekaka babiloko wana tokei tofandi tozomela jeve badiso te namoni bato ya kisi banganga bazoya baye na mai wana ya océan na babiloko na bango bazosala cérémonie quoi baza ko prier na tuni bato zena bona bi oh na j'ai fibé le kabino bato baza belé parce que kuna qui ces arana ngo boye polele même na ba wenzi ba bateka qui c'est na tuni oni ote wana moni za bato ba kisi bato nganga ba ya ba sala ba démonstration na bango wa pour mai ole mona ngo eza na puissance na kazi
nga mosko na vani na dosala analyse na bimai oyo moto akelango eza nzambe puissance oyo eza na kati ya mai oyo bangango bazwa kosalela nana kelango nzambe mais ce ndeni bango banganga bazwa bénéficier nango biso siko bato toyebi nzela ya kisi te tozanga kobénéficie nango wana analyse nasalika nga moko na motema na boyi mpe obetela baninga tozali na bango tosisi mpe tozomi na biso lobi na 17 nga na ye nga moko na kiloti na ngai nakuti mpe bango mpe wana bateni baosala nga mpe na ye ka place bango bazalaki mpe nga mpe nateki na molongo nabimisi mpe kiloti na nga bango baosala bapriere na bango bazobelela bametre na bango nga na obelela nzambe ozolala nabeleli nzambe na priere nga na dingi soki bango azwi ekeko na ye te loni bango badimisi na mai nga mpe nazwi te kiloti na nga kwana nasalaki yanke moko oza na ide te olongwa pointe no na ye kaka kishasa première vidéo kaka moko na sala na oyeli koso mbala moko ekanga te ya prière te nasala liboso ezaka vidéo nini bolingo baforsaka te vidéo ya liboso na sala na moi. Mais pendant ton absence, ton moni va dans la artiste que nous sommes venus ici. Oui. Inviter ceux qui ont trouvé Baba. Oui. La équipe est là. Il est venu ici. RDC, nous avons riches déjà. On dit art. Il y a RDC qui a tapé parmi les richesses. Tout ça, la globe est ratée. Les Congolais. Donc, nous avons des Congolais qui sont des artistes. Si tu as même la TikTok, moi, je suis un succès. Na TikTok, je suis un artiste. Je suis créé un peu de TikTok et c'est félicité. Même petit, on a joué un ça qui a supporté un bagage. Je suis un artiste. Oh, Nani. Oh, Sogi. Baye qui ça, ça va. Les comédiens, les musiciens, créé une idéologie, pouf, et si donc, l'artiste est belé, au bout de tout le monde, il a bimi mikolo, il a mouké. Bisous va continuer, il y a capacité, il y a besoin de très bien. Non, non, il y a un symbole au sein de la vie. Il a dit, voilà, il faut faire scarpe à des pontes à ponte. Papa a signé un diamant, Allah a mis un diamant, afin d'avoir un diamant, afin de résoudre le diamant. Moi, je prie au salaire à Yosata. Sikoyo. Mon problème est Annie. Naouti ville, mais elle est là pour marcher. Tellement moi c'est mon bon marché. Tellement moi c'est du tout loulier. C'est payé. Avec voilà moi c'est la côté. Là les gens vont le temps sont ça au sous ma comme on est là pour mais basi on va mettre à ma. Et en tout cas bien basi bien vous inviter à ma. Bonjour Tanti. C'est bien nous avons tout pour aller au Rwanda. Yo boyebi déjà mal Rwanda. Ah merci beaucoup. Fanda wa, on a fanda na limité. Complexe ya mabe. Fanda na limité la première T. Deuxième mairie T. Troisième mairie T. Quatrième mairie T. Tu remis la 15e. 15e mairie, voté. 16e mairie, voté. 17e mairie, voté. Ah, la vie c'est que 18e mairie, voté. Oh, la vie limitée. Et ce qu'on a 18e mairie. Je suis dans la 4e mairie. Oh non, moi j'habite à Montbéliard. Je vais à Montbéliard. Ozo. Yo, je vais à Montbéliard. Yo, je vais à Montbéliard. Et puis, je suis dans la journée.
Ya wa ba tambola na mokilo mona makamba. Tambola na makambo mona mokilo. Mama. Obita na kabwana mwana mwasi wana na oya na komi côté ya Zela wa poilo, place de la poilo, on a côté histoire. Très bien. À côté son nom moi car moi là-bas, il y a c'est pas mettre à ma bébé, moi bébé, à bébé. Ya madame peut pas aller. Moi là moi si mon kakali jeune garçon, il était sur ma caméra, il est tourné la kakie et lamba. Ma bateau ni ba petit, c'est moi moi ça ni go, fait même ça les colonies. Yo colonie. Yo pour la colonie. Taba komole. Akanga mwana mobali wana ni lamba. Batu ba yo ni delete tout. Na papa mikolo. Mala yena tenga na otala. Papa mo mkolo tini mama mais ce problème est ni. Oh, mwana mobali oyo ngana simisi 1000 francs na ngai akoyisi ano. Ah. Sikolo ko simisi 1000 francs akoyisi ono okanye na zoto bolinga sani. O afuta. Papa mikolo ba sage. Ya mo ba mikolo ba lobaka ko. Ya dash mo lobaka. Monoko mukolo ebimasola mukinza bibisana lwande. Yo baki. Papa, Baki baki. Izarde. Non, mukolo de basolo. Ebe wa mambali. Solo ya nini kasi? Solo. Non, solo ya pas dit que solo. Bon, solo pour pour la kasi. Donc na bongo. Mais faut déterminer solo en mode. Donc monoko mukolo ebimaka solo. Yo bito chani. Solo ga. Bon solo parfait. Donc on solo parfait mais ça va pas bien. Moi papa on a dit maman non mon père m'a dit les kono mobali penza. Aussi monsieur 1000 francs na yo ko ici en haut, yango solo ba futa. Ah, parce que mobali ko ici on m'a dit est-ce que futi ça? On demande la sagesse mikolo. Donc pas la base pour habiter à ma deux. Au moins ndeko na yo ako ici 1000 francs no ba futa. Mais mutu musus muleki nzelo ibite tamso kutana nika na ba. Ngoboli lo mo so pela bazie mais mabele ko ya raté. Mais mon kobo carbone au foot c'est bon donc on doit pour chuter on met toujours ça sur ma prière on je sais yo prière on a fait la belle on lira prière la prière pour la vie au fuga magasi ah faut te fuga te mais au fuga magasi mais bino temps c'est là la fille quand on va faire prière il pas ya mosala nzambe bon connaître ngala mosala nzambe c'est que football nga onga na lobala comment tu fuga magasi ya te fuga bezate ya boeka ndesimba te ngabo yo sa prière ndé onction ya ka onction za vraiment nga so bo fuga mi onction yi bien fuga bisa nzambe bino odo Oh non, vous le connaissez. Il veut vraiment. Mais je vais acheter à ce bas. Même si c'est ça, va vous le chanter. Ça va vous connaître, vous le voyez à ma part. Des minutes, vous dites. Nanesi amona kolela mbisi na mai moto te. Les boss Scarpa de ponta ponta ya Karine Kapinga bayimbelaka nde mobali boye. Dalfi Kabambi dekaki ndakati asalilwa Anita Lise Ira Zawuya mukuse ya Talo. Les boss GG Mukwa na Nzaji poche boya mpiaka bakrezer na baplongeur nyonso ya Lunda Lukapa Kamfufu Dundu Malanji Nzaji tumema badiama epai ya boss Scarpa de ponta ponta famille Kachala. C'est bien mon éclipse solaire, mon son livre d'or, le roi des films. Des fois, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, la chaîne du moment, chaîne qui Lelo, qui Noki Noki, qui tout de suite, qui Siko Kaka, Scarpa de Ponta Ponta TV, Scarpa de Ponta Ponta TV, vous ne serez jamais déçus.
Scarpa de Ponta et Betiba, mon Fimou, Chicote. Scarpa de Ponta TV. Bana Luanda, demandez-moi quoi? Bah, TV, ça n'a pas belé, l'internet, les réseaux sociaux. Et ça n'a pas belé. Mais TV, ouais, fan d'ici, il y a ma camou Mikolo. Scarpa de Ponta TV. En tout cas, Bana Luanda, Bana Lunda, Bana Kanfoufou, bah, que c'est comme vous allez. Et pas aux diamants, pose un message à Kitoko, tu vas dans le site. Ponta, on a voyé, mais la Mikolo, on a la Bible, la place, et comme on dit, on a Scarpa de Ponta TV. Et pas besoin de nouvelles, pas de message. Bon, on a tout, il y a une liste. On va se faire bien, 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 la télévision de Moko, Scarpa de Ponta TV. Là, c'est tout comme le gypsum, le cardinal Aigle, El Moridia. N'oubliez pas, télévision de Bino. De Ponta, Scarpa TV. Ouais, abonnez-vous massivement à Scarpa de Ponta TV, quoi. Donc, YouTube, combien lengi, makasi, mais lengi di susu, pour les gars, quoi. Scarpa de Ponta TV. Hein? Donc, au moment où Batakito, ko basana na kati, logo na papa chic généralissime, Léviti qui basana, bénévolat mon solo ya pambe, zanga le fute, okeneke mosala yo zonga na ndako, maboye pamba, bana na ndako watuni yo papa, oyene ninye, bénévolat, ena buruwete, bénévolat, ena yikombe, chariot na kazavile, ena kamera caméra pour tout bachara ngopili papa et le connu les sacs au salaire papa et futaka bato Scarpa Ponta futaka salaire papa et futaka bato et na buruwete bénévolat et la yi poussé et la yi kombe et la yi rato le connu les sacs au salaire papa futaka bato Scarpa de Ponta Scarpa homos Scarpa de Ponta TV quoi tag Tote. Les boss Scarpa de Ponta Yakarine Kapinga Baimela Kande Mobali Boy Dalfi Kabambi Deka Kinga Karine Kapinga Carles Carla. Abonnez-vous Scarpa de Ponta TV. Donc, vous avez la DCT, vous avez tout sauf rien. Scarpa de Ponta TV avec des cas qui sont professionnels. Bisoto, tout s'abonner. Vous avez solo tout. Il y a musique, cinéma, sport, tout sauf rien. Surtout théâtre. Et ça, on a pour nous porte-parole. Tout s'abonner vraiment à Scarpa de Ponta TV. Donc, on est ensemble. Tout s'abonner. Ema me yangano sukato soki shebangwa baby sa Scarpa zobongisa vina ngayo ema me yangano sukato s'abonner vraiment à Scarpa Ponta TV on a la décidé quoi on est ensemble merci